On n'a pas cité. Voilà. Après, tu viens voilà. Ah, mais est-ce que mettez la main plutôt sur ce côté. Voilà. Ouais, voilà. C'est les unanimes dans les quatre Ingeta peuple congolais. Ingeta peuple congolais. Est-ce qu'il y a Congolais Kobanga? Est-ce qu'il y a résistant Kobanga? Est-ce qu'il y a Congolais Kobanga? Peuple congolais, tu es à Liboso, Arena, tu es à Kisabino, Biso Congolais, tu es Kobanga, tu es Zali Kobundela de Mabele. Bengi Sibino na manifestation monene oyo kozala le 28 février 2020 biso tout ba congolais to ya awa pona ko manifester to dénoncer ba génocide oyo ezali na mboka na biso to dénoncer occupation oyo ezali na mboka na biso et puis to boycotter musique oyo ya dépravation de mœurs oyo ya immoralité oyo fali coupa derrière yé ba multinationale gouvernement sanguinaire ya mboka na biso et yé kotinda ye asa la distraction pona akabola bana ya congolais oyo bazali batie bomoko pona ko bengana occupation yango na bandeko to bengisi bino ebele congolais moko ayate makila ba congolais esi esopama ebele makila ya Lumumba esi esopama pona biso to sikola mboka oyo ingeta bandeko nde toyebisaki bino biso tokoya ko boycotter concert wala basali droit constitutionnel ndenge moko yo za na droit koleki musique yeba ko na droit ya ko boycotter yango avec des raisons valables au toza nango yo koya ko temela biso yeba ke yo nde muto kopesa biso makanisi ya kobeta to ya kosala mobulu to bengi batu nyonso à partir ya 10h 11h congolais zaïrois biso tout boya to kutana awa na Bercy. Et puis ça va mieux que Bercy déjà occupé la résistance. Au moni to saliawa, la figure nyonso au moni a bangonde, la simi résistance. Tant que Bilongo continue comme ça là, ne vous en faites pas. Combat qu'on continue surtout tant que Rwanda va continuer la Mbokawana, tant que les criminels vont continuer à circuler librement dans Mbokawana, résistance qu'on continue. Ingeta. On a minga rolobate. Biso to ba combattants résistants, les révolutionnaires. Il y a des activistes ici, il y a tout le monde qui sont là. Pour vous faire dire que voilà, nous, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Biso to a ennemi à batouté. Nous aussi qu'on a besoin de liberté totale. Biso to chasser occupation. On ne va pas chasser l'occupation en dansant. Donc bina le roi batoma boma. Donc yango to lobi boy. Peuple congolais ça y voit on notre place aux alliés. Mi benda mato iba para na bandaku. To boy bana na biso bato subir déjà ba difficulté la bamboka oyo to boy ba ko bina baza lokwa ba soba to boy ba ko soutenir mutu oyo azali accompagnateur ya ba rwandais a ko bini sa biso yo pas la musique même en France ici à Bercy à Accor Arena même en Belgique ceux qui nyoka longo lingundu wana za nango batela yango. Donc, yombili ya bel to ebisa kiyo ozamwa sakala. Soko lingi misaka sika, oko recevoir yango. Donc, tata mama mwana kanga, tata mama mwana koyana yote soko yebite ko zo ko bundila mabele, soko zo bezo ko bundila, oya ko bundila musique. Fana na ndaku na yo parce que na kanti sécurité na kinya ele kinyoso. Ingeta. Kambe mokonzi, Kongo za ya biso ya barwandete. Nangonga oto bwa kimbela yo zali yo ngai moto makasi
oh ngai chura mboma oh ngai soki kifaki soki nani camionnette mola bino bato ba makasi bozala awa biso na bino tokotala ngana soda na commando breveté commando na kolakisa ngo amukolango bao nyonso azokoloba mpona Congo kweya Congo kokweya te Congo za baronde te tala général wana Duru Charigonda azokoboma bato biso kuna na Aru ba rebelle ya M23 ba koti na Aru na Ari wana ba bomi bato mercredi ya le 13 bato basili bongo bolo biso to akobina tokoya kobina te na yango autre zeke concert za te ingeta Voilà mboka toyokana bien message na biso topesaka mpona mboka oyo totelemisaka biso ezali mpona koéveiller peuple congolais sur tragédie oyo toza kovivre depuis barwandais bakota na mboka na 97 lelo toza na kati ya occupation moko la plus brutale ekuta biso plus ou moins 12 millions de vies humaines tobebisa une affaire à 4 millions de femmes violées badéplace kutu koloba te lelo oyo mpona korésume boyeba ke Félix Tshilombo oyo avandeli biso na kati ya mboka azali symbole ya occupation pour la simple raison que le peuple congolais ntango bajoute wana eyaki amanifestaki désir na ye ya changement aponaki moto mosusu soki Kilombo lelo avandi na pouvoir ezali parce que Kabila aimposaki or l'objectif vision toyaki nango ntango totelemisa makambo ezalaki mututu aya atya maboko mpona kosikola mboka na bacondition wana tokolinga te lelo tosali baeffort ya plus de 10 ans totelemisa eloko wana éveil patriotique ete telema mwa minorité moko boya biso oyo balembi oyo nde balobaka tutoma un prix qui na bango ekoki bakei bake korejoindre un civique ya mwana ofali ipupa eti wana totelemisa ye plus ou moins 4 ou 5 fois ayani lelo oyo mpona kokase unité toya nango unité d'action na biso donc voilà pour la raison pour laquelle oyo tokotelemela eloko wana donc de ce fait tosengi mutu nyonso tu oyo aza conscient ya drame au peuple congolais aza kovivre aya korejoindre biso jour wana mpona kogarder unité d'action et puis unité ya vision na biso oyo ya liboso ingeta le Congo ne tombera jamais la lutte doit continuer jusqu'à la libération totale pour l'indépendance pour la souveraineté du peuple congolais ndenge bakoko na biso balobaka mpe batikela biso ingeta bon peuple congolais bino bolobaka ke o musique boye bozo détruire nini na biso na culture na biso naza na information oyebi dernièrement awa mwana na pulula kufaki ba 3 comédiens na biso bazaka na poto bakendaki mais na kotanga komba mutu te bake komona photo ya Fali ntango bazopesa bango mbongo basinisia bango bafilme bango alobi boye mutu ntango bakomona image oyo bakoyeba mutu oyo na oloba babi boye baimage na bango nyonso ezalaka awa owanganaka ke oyembela mutu te oyembela pouvoir wana te oyembela Kabila te oyembela politicien moko te sikoyo bafoto na wana image bake komona yango kuna na telefone ya Olive Lembe ekesala nini Olive Lembe alobi tela botela baimage nazoloba 3 comédiens oyo nazoloba boye akoyeba ngani nazolobela bapesi bango mbongo ta bapesi mbongo bazosigné bazofilme bango sikoyo yo owanganaka ke oke oyembela politicien te oyembela Kabila te image na yo kuna eke kosala nini na kinga kati et puis tonga tobenda koli yebango topusi lisusu moto kopila concert eza te présence na nga na ye awa na ye koanile concert ingeta akobeta te bandeko na ngai toyebisi bino papa mama mwana vandisa mwana na ndaku yebisa mwana avanda na ye na ndaku mikolo eza ebele soki alingi akende koluka ta bagimsi akende koyoka misika bagimsi yebisa ye avanda na ndaku mama mpo tokoya toza mobilize toya mpo tobeta bandeko te me oyo nyonso akoya na ndule oyo tokobamba ye maki te me tokobamba ye farata donc toza opération farata yango toyaki kotidie nde nini mpena bafarata tokotia yango kote nini totidie deya terrain toyaki koencercle Bercy totimbeli yango c'est plus facile ya kobamba bafarata bamete kozala saisi et puis manifestation tosengi ezali légalisé autorisé par les autorités compétentes donc yango mongi tokozala awa toza na droit ya kozala awa oyo koya ndule aya lume akobeta te ingeta. Juste un petit programme, je dois préciser après parce que confusion est à la télé. Journée wana maman, papa, jeune et ali journée à résistance. Le peuple a résister contre un système de occupation. Tomoni Fali Poupa Zali ko traîner na Louis Mushikwabo o azali numéro 2 ya régime na Rwanda o alandi Kagame na kati ya Rwanda o azali ko opérer pour la déstabiliser mboka na biso yango tolobi ça simple ndeko na ngai
journée on a à partir à 10h. Biso ba résistant, tous ceux qui à disposition, tous ceux qui ont autorisation de déclarer manifestation dans 4 coins à Bercy. Donc aux allants et puis tous ceux qui n'ont des cognos ou à Koya Jourwana à la en civil. Kolata et lamba mon côté où symboliser, autre que identifier un manifestant. Donc il faut y avoir data normale comme ça, le rôle à montoyer un concert, tout ça la confusion, comme ça, Milan ne pourra pas faire la différence entre ceux qui sont venus manifester et ceux qui sont venus pour le concert. Parce que ceux qui ont là dit calico, effigie, drapeau et symbole, tout ça, c'est plus facile pour identifier en tant que manifestant. Donc on est dans les journées à résistance, on est dans les journées à mobilisation. Nous voulons que le Congolais qui va venir à la civile, à la neutre, pour que tant que ça la mobilisation na biso, tout ça la facilité wana o ezali ke ko chambi dans difficulté à repérer bisoté. Donc voilà un peu l'essentiel message d'un gars appelé Sabino Ngo. Ingeta. C'est pas ce qui colonel avant la moi sur au place hein. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, à Monique. Le 28 février 2020, rendez-vous à Bercy. Carré Eza, na contrôle. Oya Koya Awa, Koya Kona pour manifester contre le génocide bantou actuel, contre les viols hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux au Congo. Vous venez manifester contre la balkanisation du Congo. Pour le reste, papa, maman, mwana, koko, kokoloko, bobi mabino nyonso parce que tokoki kobi na liboso ya bibembe la bisote, tokoki kobi na liboso ya fausse communauté, tokoki kobi na liboso ya génocide te. Mobilisation tous azimuts, donc famille mobimba vendredi 29 février, jour férié pour les Congolais. Samedi 29 février, pour la Belgique, il faut aussi dans la peine à Nyokalongo, il y a suivi à Cameroun. Mengu, bon, a Kimbirikiti. Ingeta, peuple congolais, encore une fois, de bonne distraction dans la carte diaspora. Les gens sont les mêmes artistes. Oh, bah, dépraver ma chaîne d'ambition. Ce sont les mêmes artistes. Oh, bah, broutir la population congolaise. Dans ma sang, en ambiance, la débauche, la publicité, la prostitution. Ce sont les mêmes personnes. Oh, les gens vont créer encore des dépravation dans le niveau de la diaspora pour que la jeunesse, oh, qui soit dit qu'on prépare pour pas venir, ma Congo lobby, jeune, on a comme à dépraver. Encore dans ma délit, il y a distraction et conscience et patriotisme pour la Mbokane. Donc papa, maman, moi, il y a lui qui a ma belle, il y a lui qui a ma congolais, il y a lui qui a intérêt général, il y a lui qui a Bolivie, donc on a besoin de distraction. On a besoin d'une jeunesse responsable, consciente, pour la conscience de la nuance de Mbokane qui est du Bosso. Les raisons pour lesquelles nous sommes déterminés. D'autant plus que ces concerts, on n'a pas besoin de défendre des concerts. Ceux qui veulent dire le passé, il y a papa, il y a ambianceur, tout, les gens reprochent les Congolais, la communauté congolaise, dans le cimetière, il y a Pantin. Justement parce que Bandeko, voilà, qui lié l'ambiance, et que le VIH, hépatite C, les taux de la communauté, à cause il y a un concert, à cause il y a prostitution, à cause il y a un concert, et aujourd'hui, il y a encore une remarque que je vais vous faire aujourd'hui pour vous comprendre que lorsque vous allez dans le restaurant congolais, vous allez comprendre à quel échange. Avant, les peuples va concert les alaki, va servir, vous allez quand même temps pour la prostitution. Et là, le travail à pour arrêter va concert, me permettre que les Congolais assurent à la niveau à quoi ma fonctionne. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le travail va continuer. Merci. Ayolela, likamamabele, ayolela, likamabakone, ayolela, likamamabele, ayolela. Vendée, bienvenue à Paris. Merci mon petit.
Bienvenue à Paris. Chef à télé payé. DH le payé. Eh, y'a Roland Agazul Moubega. Zouana. Olo yang ndeni. Kitok. Campo de Willy. Madina. Identité. Osala nanga ngobwa koyo na banda yango banda bomona. Nazalaga na souvenir na fali diskape komisanga bologa identité. Ngomba ya mara ngomba. Zambia ba. Et parce que Alex Valiawa ambasi pa epoto don a ume a epoto ça dit bien kabuya ye makambo akala tana pali ya kipakate o makambo akala vali kufa. Et parce que Alex Valiawa ambasi pa epoto don a ume a epoto ça dit bien kabuya ye makambo akala tana pali ya kipakate o makambo akala vali kufa. Là. Oh, Mouton Kima, Akima biso de le loco, embrouillé programme de biso de. Billy, comment fait Billy pas? Bon, Mouton Kima de. C'est bon. Vous êtes prêts? Et tiens, regarde le guitare des accords, vous accordez la guitare. na Paris yango tosangani biso nyonso bana zai na unité bitumba oyo ezali ya bangala te baluba te baswahili te banunu te bazairi te tozali na likambo ya mabele mboko tovandi France bafrançais babundaka mpona mabele na bango toremercie bandeko tu bauti bipai na bipai lokola toyaki awa epai ya Kagame yango toyebisi Kagame Kamere Ruberwa Félix Tshilolo Bobe Binaku bino nyonso batuchi mboka oyo zai ezali ya batuchi te moto mpe akokabola zaire aza te abotami te mpe akozalaka te yango tolobi na bazairwa nyonso oyo bavandaka na France na Belgique na Allemagne na Suisse na Luxembourg Londres Autriche Danemark Suède Norvège le 28 février ezali ville morte en Europe pour confronter musicien oyo ya double sexe Farira
lokola yo farira oye kodefia bitumba ya papa Kimbangu awa toloba na poto miziki ekozalaka te soki miziki na bino ekozongaka na 2085 yango tolobi bandeko oyo atangami azali zairwa lokola producteur ya Fally ezali Vital Kamerhe na Amida na Félix Chibolo bandeko le 28 kobanda lelo baction ebandi baréunion ebandi et puis surtout le 29 na Bruxelles tokozala na Bruxelles lundi tokona kovérifier soki nio Kalongo aza na liste awa le 28 février ezali ville morte Fally okosambwa bamama bozwa bana na bino batikala na bandako batata boyebisa bana na bino batikala na bandako ingeta 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 akobeta o akobeta te akobeta te akobeta o akobeta te akobeta te opération Farada Farada opération Farada opération Farada lobi mwana na mwana aya na Farada na ye oui à partir le 22 le 23 bandako Farada na yo voilà ata ya bozo bombi tsango na chasse madesa mwindu na bombela biso mwindu ata ya bozo na yo bomba yango tokosala yango potage tokotia na chasse et à part de cela tosombi déjà 25 billets bato wana bakokota na bafarata na kati yo ozala kati ya salu wana soko ozwaki chasse okota tokobamba farata salu et puis yo ntango ozoya concert na libanda tokobamba o tokobamba yo farata ingeta yo mpe vie josar nio Kalongo ye bakemaka mbo ozoya nango na le 29 na kati ya Bruxelles kosimba te tokobandelo na procédure légale tokende na l'état mpona kolobaka yo okimaka makambo ba justice awa tozolobaka yo ozali criminel ozali violeur ingeta ingeta merci beaucoup ingeta 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 Fally akobeta to akobeta te akobeta te Kalongo akobeta to akobeta te akobeta te Fally topesi yo mise en garde lokola yo olingi korespecte bakongolais te lokola yo eli congolais te bazairwa te lokola yo eli zairwa te soki ali mwana mobali ya solo batangi balobi ali na double sexe soki mpe double nini biloko babengi soki ali na kote ya mwana mobali ya kobeta mais soki ali mwana mwasi vanda na yo nakanisi okobouge nakanisi Macron akopekisa peuple congolais beta ti na 2085 nde papa Boketo alobi yo Kalongo osi okomi tata obandi kala osi okoana bagénération et bagénération il faut koyeba korespecte baleki na bana oyo bana nsima na yo oluka mbongo kala ozwa pe te okozwa mbongo na ntango oyo te mpo osi okomi na suka luka okende kobeta na yo epai ya Kagame na Rwanda Fally luka okende kobeta na yo na Kagame na Rwanda ube na Ngola soki bosala yaka boye kotumula biso botumula pota oyo na kati ya mitema na biso oyo evanda nango nye provocation bolingo ya kosala nakanisi na bokozonga te bokokufa bato oyo bana besoin kokota prison mpona koboma bazairwa mpo barwande bakokufa kuna bali population ebele bakokufa biso toya nombre ya moke koleka bango ingeta 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 bandeko Ingeta peuple congolais partout bozali mbote na bino bato ba est jambo mina bapendaka sana Fally na yeko tindelo message personnellement na linga coacher les Congolais j'ai pas besoin de perdre encore les Congolais parce que na perdre chaque jour ma vie sur Bimanga parce que j'ai grandi comme mon abakata mitu mikolo nyonso s'il vous plaît, pas Fally. Kobeta na yo za ko se moquer na biso. Nous allons avoir ma balkanisation. Traité ba signer vanga na otobotama, lokola ba viti sengi na bango. O bozo benga ndeko na biso menga chilombo andeko na ngati. Ante caméra na chilombo na ko caméra, faut caméra au défendre mboka na ye Rwanda. Chilombo soko za congolais. Olinko défendre ngati. Ba bébé na nga bazo violer ta maman na lobby na chima ina mona côté. Ba chio na caméra na zui caméra. Parce que na mona caméra boni mboka ni. Yo la kisingo ni mboka na ngati. Fally lelo bitumba na biso tozali na lelo esi banda lelo
Tu as dit préparation les 28 papa. Les 28 on dit sauté. Février. On dit non quoi bananga. Olongo libiso son. Nalinga comme mingi. Bato ba okoso ko pesa ba mbongo. Ko sala misala bien na Congo. Ko pesa bango le côté mbongo na ke nango est. Ko beta après. Mutali boso obeta yo na moni ondo otiema ila kisenzo. J'étais très fier de toi les tontons de mes enfants. Bise. Na bondeli yo pona lingaka yo. Ko sala bato ba okosa yo plaisir te. Je suis maman na ma vie na. Ko violer ba bébé. On va pas supporter ça. Au Kabola Congo, on va pas supporter ça. Congo est un biso. Andukwa este mina wapendaka sana. Niko fia niliona jana mulitembea. Muko ngufu. Bandukwa Nord Kivu Sud Kivu munashinda bandukwa ya Kinshasa. Mungelikuwa ngufu. Este ingeliendaka deja. Niko na machozi. Ninataka vita iishe, nipande avion, nishuke kule. Ndabaona. Muko nguvu. Mungu atabachunga. Abachezake na budongo. Maneno budongo haitaenda. Budongo iko yetu. Fali unanisikia. Kaka unanisikia. Koyake Fali. Ingeta. Bon, bandeko, on va lancer un message na bato basome babillé. Nazo rappeler bato boye. Merci ezali Zénith T. Boye ba yango ke géographiquement parlant, pour la compétition concerne à Bercy Zali très difficile. Na Simezali, nous avons l'autoroute, pembeni mai. Donc yo mutokoya yebanke. Soki mbila bloqué biso, a bloqué pe mutokoya au kota na salwana. En face à Bercy Zali ba restaurant. Minga le bezali demain, nous avons 5 minutes de forme pour la concert en bétaté. Deuxième rencontre à Bitumeza le 28 Ingeta. Ingeta. Sénégal, Congo. Sénégal, Congo. Attention, moi je suis congolais. Ah oui, je suis du côté congolais. Fali, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Fali! Ci jàmm lëlëm yàlla jàmm jooju sa fépp fu mën a doon am xew def seen bakkan jàmm la bëgg su dee mën nga ko aar soo ko amee na fexe ba mu yaatu yaatu soo ko mënee nu war àdduna chanter, danser, wawa. Chanter, danser, wawa. Fekk mi daal neex na ma, dëgg xaw ma ci bàtta. Fekk leen ko yomb na, dëgg xaw ma ci bàtta. Fekk mi daal neex na ma, dëgg xaw ma ci bàtta.
Africa, bonjour. Merci, bonne soirée.